Capage TV. Capage TV. Po ba mama oyo bazwaka temps ya ko filmer ya ko commenter na ba vidéo oyo eza ya malamu te ba ovandi soko ozwi occupation okosala ngo lisusu te okomona ngo lokola eza passe temps okomona ngo lokola passe temps ntango ozotala ngo bolobi soko ye pe prière à maman Déborah ekoti okomona que l'humilité d'une personne d'une autre personne c'est une malédiction. Je ne sais pas comment est-ce que le femme tu continues à regarder tu ne sais pas que tu es maudit donc exact péché moko involontaire. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te bozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisami soute bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu boya mobondo ekeyo. Bienvenue dans Capage Télévision, c'est le mois de la femme et la femme est à l'honneur. Je vous avais dit, je vais recevoir nos mamans. Il y a plusieurs mamans. Le maman de la fondation, ma maman ya politique, ma maman maraîchère, ma maman ya église, mais ma maman ba télémi lelo to vaina bango awa. Ezali ba femme sage. O ba ko bimisa ya malamu ya motuya, to za na ba femme mariée, to za na ba mariée o bazali na kati ya misala. Tout ça, la maman, peut bazali, ngana servante d'église, mais dans la kati ya fondation, to pesi merci infiniment na maman Akachi Angèle au Mokoko, o ya sali appelle na maman Capage a solana ba femme sage lelo et puis to koye ba ya motu yo bango ba bombeli biso ezali nini to bandana nous na arsec to ben on CG. Ok, bonjour et bienvenue dans Capage Télévision. Merci beaucoup, maman Capage. Mbote na baba Olanda biso. Kombo nanga madame Maggie Kakedi Nazali, vice-présidente na fondation na biso femme sage oyo ezali mwana ya moko ya fondation na biso Omokoko. Ok. Peut-être oyebaki te tozali bana na kati ya mama na biso oya boti biso kombo na e Fomoko. Ok. Alors fondatrice na biso ya Fomoko pe ma femme sage ezali maman Angèle Akati Omokoko. Ok. Voilà. Bah question mususu la ka maman Angèle hein. Mususu la ka yebiso toza dans le kola bana hein. Toza na quoi sous branche toza na wana et puis to natikeli ona nous na ozongela yo. Pour la présentation, yo zaka na micro et maman tous a kombo na yo et puis mbote na. Bonjour maman Capage. Bonjour la maman Capage. Bonjour na batonyos bazolanda biso en ce moment. Ngai kombo na ngai maman Aurélie Mafuka Ebene nazali assistante ya maman Angèle Akati Omokoko na kati ya groupe structure femme sage ya fondation Fomoko. Merci. Voilà. Oui, bonjour maman Capage. Bon, de l'autre c'est ko yamba yo na fondation na biso nga kombo na nga mama Bijoutier yamba o azali na kata femme sage o ebotami na kata Fomoko. Bonjour maman Capage, bonjour à tous. Batuno so ba yamba ba Rolanda biso bonjour. Kombo na nga mama Nene Buko Banga nazali na partie spirituelle.
ya fondation ya femme sage oyo ezali mwana na kati ya fondation Omokoko biso toza ba mama maombi na kati ya fondation. Ok, je vais passer le micro. Yo garder le micro là. Voilà. Ok. Bonjour Maman Kapage. Bonjour na batinyo so bazola na biso. Nga komo na nga Mama Guylaine Songo. Naza membre na kati ya fondation. Ok. Passez le micro les autres qui me. Bonjour Maman Kapage. Na Deborah Touti. Naza membre na kati ya Fomoko mais na kati ya femme sage. Tous appels parmi ba maman et à femme sage. Yo bandi na nini to ti belo micro to bada na ona yo to mambo no ba question. Au côté yango na structure ona nini. Nga na ye na femme sage année passée. Et là on y sala kike au kamba mapé na katia. Eza maman moko za na kati ya femme sage mazate na biso. Mama Rebecca yem tamemanga na kati ya femme sage. Abete na nga lobby na kati wana eza na mambo ebele basololaka oyo esunga biso na bafoye na biso esala mpe yo mpo mema na biso un plus na oyo oyebi nde na s'interesaki na ye mpe namoni mpe ke akosi te eza mpe bien ezosunga biso makasi tobakisa un plus na bafoye na biso na société eza bien yango nakangami yango nazonga suna tuna oyo oni obakisa mepesanga micro mpona kosala kaka ambiance ya plateau na biso nazongela mpo oza plusieurs questions et voilà fiko eza bazongisa micro na monoko epai na yo te mpasa na tokoya esusi Angèle Mokolo fondation ya Fomoko toza na ye parmi bafondatrice oyo baza na kati ya femme sage tozaki na maman Angèle abandaki abetelinga lisolo tala na ngina sa non par rapport ya yo ndenge omemelaka ba mama oteyaka en tout cas ça va tenir na préféré tokende na bongo to bandaki onka lokola ba jeune lisolo lelo vraiment itelemi oteya ni puis oteya wapi bon ya peso assurance nyonso bon apesanga assurance na côté ya quelque part te na kati ya fondation na ya Fomoko nazalaki nazalaka na kati depuis longtemps façon à memelaka fondation wana na bana mibali bazalaka en tout cas bandima même pas que mwana mwasi azana on a frère d'âge ko sala ba o batumsu basala ka ba ambiance soni mais ye c'est décidé ko kina ba ambiance pamba pamba te tant mais atelema a diriger batumo laksa ba on zela malam o ya yebi. Moi, si moi, je suis quelque part, peut-être na kamoko désespéré. En tant que mon jalousie, mon zongisa, les bolobi qui ont zo qui s'appelle na batri ya bato bazali na ngongo munase, bino ko matango po bel kolo, na le ballon linga makasi wana, ko yebisa ni moi sur plusieurs fois mon mazo na dona minute. Bon, na ko yebisa ba mama bo. Tala bango ba mama nde toza boye quelquefois balobaka ndenge tokoma koloba moi de la femme tozomona kaka apparition comparaison na mobali na liputa to lati non la femme c'est la tête maman nda telemisa ndako po papa ki musala na tongo koluka yo tango tika na banelo ko nino transmettre bana ya malamu oyo aprena po papa ya kaka ko compléter maman nde muto bandaka fondation ya ndako obandina propriété obandina éducation obandina tout pourquoi pour oyo après na pas na bino no après na société na oyo mobali apesaka yo na chambre yango yo ko transmettre na bana et on tozo senga ba maman bazolanda biso en tout cas maman zalaka femme de foyer te maman zape maman o aida papa papa koki koya na moi mukie abi maman o nga na zoka yango mais maman o mayele okoki kobotisa yango na nzela ya commerce. Pour tous ça, maman, j'ai la télé sur le entrepreneuriat. Ok. Comment moi si à quoi koluka kozala pe, hein? Na carte entrepreneuriat, loko la baninga au lieu bando sala ba maman et ba la musu ba sala ba théâtre et ma bé. Mais biso maman j'ai la biso formation ya entrepreneuriat. Tu es bi comment kozala. Tant que biso soto zalia mutakanga maboko azati. Ok. Biso nyo soto zalia mutu nyo soto zana mouvement sala ya activité. Oya tekaka oya za na moi lokone oya za munganga oya za boy siko tellement to sangana pembeni na yé mon petit domaine aza munganga. OK. Mais ndé na zo ba no ba kisi sous ba niveau étude azo sala siko administration
po soki azalaki mwasi aza mayele te nga vanda kaka kimunganga ni ntango abi non tovanda biso nyonso tokolisa mayele nga mpe nakei nakolisa kuna baoyo mpe bozala lisi bokolisi alors tosangisa mayele wana toyeba kotonga société na biso bamama bakoma na ndako papa monake oui en tout cas nga nazwaki nde mwasi. Merci en tout cas, bravo, le panier sur kilo, maman, après son micro. Maman, tu veux qui moi si peut fois sunga. Donc à mon kana mikili poto. Ah et comme ya comme ko sunga mobali. Ya ça la famille était kaka ko sunga. Mobali ne fois sunga, moi si la famille, moi si la famille na ye. Ndenge zalaka kala parce que maman lobi te moi aussi pe foyer na 1 plus na kati ya foyer le koma mobali soki apesi moi c'est normal mais moi si akoki kosala te pour idéologie on appelle ba marié monsieur faisala yo c'est quoi en tant que tchala boy voilà maman capage pourquoi ebisa biso nini balobi moi si soko ebisi ateka aketeka nyonso parce qu'on n'a pas quoi azotala ya motu ya zwana me pas yo moko vandiawa oyo ki sa mère sonité siko okoloba nini na mwasi batikeli espace pour qu'on m'appelle impolité et on ça mandenge conseil ni bopesa. Merci maman Kapache. Déjà liloba na ngai nyonso na oloba awa conseil nyonso na opesa awa ezaka lié na femme sage parce que je suis venue parler de la femme sage. Moi si wana o batikelaka to moi si wana o andimi que azala un autre donc deuxième loboko ya mobali na yeto ya foyer na yeto ya famille na ye aza moi si o azana bagage aza moi si o te avandi atangite ayemba moka lobite ya sala commerce yango no moni ezana basi ebele o nazo biso mama Kapache bazwa pe moyen ya kotanga te azwa moyen ata ya kosala ba formation te nde mwasi wana femme sage aye kotombola mwasi wana akozala azana foyer soko pesi ye $200 mama Kapache ezala mibali pe bakabaka biso basi toti kaka kokosa ke mibali bakabela biso mbongo te ya ezala mibali bakabaka soko azwi salaire na ye akateli pe mwasi ya lobizwa oyo tia na poche soit isomba mwasi wana poasunga famille na ye loko eza 200 aokoka te aloba mbongo eza mokie aruluka alia ou soit akabelara atom suba leki na ye mais maman ozwa te yango moni na boyi kozongiselo question mama Kapache na luki kana paraphraser question na yo mwasi na foyer aokoma na niveau ya kosunga famille na ye soki azo se retrouver pe na mbongo oyo mobali azo pesa ye alors po mobali apesa yo mbongo oyo se retrouver na yango femme sage aye ko sala renforcement des capacités na mwasi wana. La femme sage, nous avons des organisations, il y a des formations. To maman Angèle a bongi c'est la biso femme sage. Toza na ba professeur, na ba formateur au ba outara na ba pays étrangers à travers la fondation Fomoko. À ce que na koyi ko pesa yo information maman Kapache, lelo femme sage to kokisi 1 année d'existence. Lelo est jour anniversaire na biso. Tout ça qui sorti officiel Nabiso année passée. Quand on a laps il y a temps, il y a 2025 ou comme en 2026, nous avons des mamans qui ont connu des formations, il y a renforcement des capacités. Pour rentrer que maman ata mobile a payé 200 wana nde faut luka ndenge nini ya kobalula yango. Mais maman wana so asali ba étude approfondie te akobalula 200 wana te akokweya. Femme sage aye ko tombola mwasi wana a pesi yo formation a lakisi yo ndenge ndini okoki ko multiplier $200 na yo et comme mbongo ebele oza la femme de valeur. Maman Kapache, tout ça c'est dans les branches des femmes sages. Merci maman Kapache. Nandaku l'idéologie on les a makasi yango moni na lobi boye maman Kapache mibali bakabela biso pe mbongo mais mbongo wana mingi toyeba ko utiliser ngote. Moi j'ai eu une amie mobali na yekutute ba famille ya mobali na ndé baloba kaza dépensière mais dépense wana so to vandi na yinga na tunye mama mbongo osa na oni abogele sila rana ndako atali puta ta stalo malonga na ngote mais mama wana po atanga motema a épargne ata $50 na kati ya 200 ta les autres loko to bois quitter
C'est difficile pour épargner même $50 dans le $200 que tu as chaque mois. Mais pour qu'on ait un niveau, il faut que la tête fonctionne. Donc nous aidons nos maris, non seulement financièrement, mais dans la branche aux femmes sages et salé libiso, nous avons aussi des éducations conjugales. Éducation autozoaka, formation, formateur, il y a maman au Pébaza plus que maman que nous, des femmes sages qui valent vraiment la peine plus que nous. Formation et malamu pour la kokamba mabota. Et en plus de ça, nous aidons aussi. Nous avons des formations pour des femmes pour lutter contre les divorces. Okay. Oui, nous luttons vraiment contre les divorces. Je sais que c'est un sujet délicat, mais la femme sage tient au divorce de mariage. Nous ne voulons pas de ça. Merci Maman Kapache. Merci Maman Kapache. Merci en tout cas de revenir vers eux, mais tous on a Maman Abisso. La Monique a été moïse, attendez Abisso, c'est moi. Mère a dit, tanta écoutez, il est père, n'est pas maman, merci Royoki, maman, Tomoli Mongongo, yo poko isabiso, et l'on dit au tisiko et vendisio, na katia fondation, et puis ceux qui, maman Angèle Azotala, et l'on y yoko koloba, pour encourager sous les plus. Bon, tu as micro, hein? Ok. Non, attaché en gros. Non, ça va. Bon, mais attaché pour y la moi. Bon, merci beaucoup, Maman Caps, pour la question. Bon, Gaï et Loko, Nalandaki Moutou, bien Gaïkinga Mamagi, à côté de la fondation. Et quand on a eu Kombo, femme sage, et intéressé à ma casse. Ndenge baso baza bas déjà mayele fona kota. Dene kokota na kata fondation mais na sepeli. Makamonyo sezo leka ezabien. Toza na groupe na biso ba matin ezali, tozo s'informer chaque jour to banaza la page na ba makamonyo sezo leka, ba conseil tozo pesa makamonyo sezo leka bien. Yango wana omonaki nazaki vraiment attaché na fondation Oyo. Na kiolo ba pepo na ba mama mususu ba olanda ngai na sepeli mingi ba ya ba rejoindre biso vraiment ba rejoindre biso après Maman Kapache topé sa biso ba numéro na biso ba adresse na biso boya tous à l'ensemble parce que na kata fondation na biso mater ezali ndenge ba lobi kuna tozo boya kutu divorce atali kambo eza ndenge nini tokofandisa yo okofanda na kata libala obokoli bana commerce pe toko peso pe mayelo bande pe ko balola mbongo zaki ata na 300 surtout que comme na mbongo ebele tozo kabola vraiment ba mayele na kata fondation na biso ba mama vraiment na souhaité bon rejoindre biso vraiment merci à mon frère voilà on va essayer micro comme ça biso ce que on la pena bien OK ça micro là yo après na mon équipe biso faire pour savoir voilà on va que le moment ya motuya pour de banda qui pena et pas ina yo mabalwa mususu et pesa force eza makamususu oyo zalaki na ngo vraiment lisusu ezaki vraiment ebele te libanda mais awa ezana babio moko édifier lisusu pour ezali ko continuer sekele yango ya ko la fondation ya maloba oyo bombeli biso ezali po ba pepa na biso ba yeba. Merci Maman Kapache. C'est que na ngo ezaki omoni so kutana bato mo boyebani te. OK. Ndenge ba yemelo première fois. Et ça là que on s'attache na bango nelo na kuti awa. OK. Na eba ndi toza to eba na te to monana peut-être une fois mais so to bando solo là muto conseiller to monana kala. OK. Na kati ya femme sage lon et sepeli sanga lokola pasi ya muninga mutu muso azwa angu. Muto ndo na privé na okelo mo boye e sengani conseil ya ba ko soutenir yo na prière. Ata bon na te le plus important prière muta osunga yo quantité na zela ka famille te a pena de na bandeko elo vraiment et ça là que na ya o pesal ke mobali nanga a permettre nga na yaka. OK. Yango wana pa ko yo ka voice ayo kandi bozo solo lela et ça il pena bité awa eza black te eza pe ba mama bazo réfléchir eza te ke bo sangani po bo solo ba bêtise non eza so bo sangani po apesi sujet moko pour débattre en gros, on a trouvé solution. Merci. Okay. Et ça la paix que moi, je maîtrise mon bout.
mosusu akopesa nga na bana 5 nga 6 otali nga nombre bana na nga na eza ya ebele parce que omeki oluki otune ovandaka na bango ndenge nini mpo ozala kaka bien ogarde taille na yo ogarde ozala na maîtrise ozala moral bien nakuti yango kuna mama mosusu ayebisa nga nasalaka boye nase partageaka boye boye nazwaka ton na nga esali mpe ndenge nga na ndo osalela kote mosusu na ndo omona eza bien ntango nayoki mpe baninga na bite na modifie koto mpe permettre nga nazwaka mpe ton na nga moko naluka te nasala suki nasala mwa manzaka liboso ezali plus mama mes enfants un mot marché parce que nga mpe na service traiteur Dev's Chicken un mot marché kotalika bana nanga il faut bavanda bana nanga il faut ba nakipe na bango bwakisi mwa marché mais lelo esali ke naokipe bana na nga babengi Dev's Chicken akei na ye mpe asali mpe marché na ye au moins sikoyo nde esali femme sage mpe esungi nga na mibimisa nazala nakoma mpe ouverte nalingwa mwa timide nakoma mpe nalobi devant les gens nalobi mpe na partage napesi idée na nga namoni mpe idée wana mpe baapprouve yango esalaka ke epesaka nga mpe makasi Dev's Chicken eza service traiteur na nga Dev's nazwi na kombo Deborah chicken kolia no cuisine moi bien adresse eza nga moko parce que eza ya nga moko loba peut-être napesa numéro téléphone numéro na nga téléphone eza 081 77 87 777 770 problème ya ete mama matanga événement nyonso olinga tozala wana toza wana micro na nga on a besoin nango nalinga nyonso ayokisa mpena mongongo na ye nazozongela yo ye mpe alobi te nyonso eza nyonso eza balambi maboko esala maboko esalaka pardon bon ngai nazalaki mpenza femme sage te nga nazalaki libanda ya bon nazalaki nayebaki femme sage te mais ezalaki na mama moko azalaki koya kose confie mpa na nga soki aza na mwa problème nde nazalaki koyede ye na baprière non naza bon na mokili so balobi na banda na misu bamisu bakozala lese naza modéliste nasala exam naza na fondation ya bamodéliste ya exam naza parmi staff moko ya exam bokomona biso prochainement na fikine tozalaka mpenza wana mais à part ça na evraka te na église monsongolo te naza biso babenga biso baresponsable naza encadreur na bien aimé na SF pa mama olangi donc naza responsable kuna nasalaki stérilité ata molai ya 7 ans grâce ya ministère ya mama olangi lelo nakoma une femme épanouie naza na bana 6 3 filles et 3 garçons donc histoire nange euta kuna yango esalaki nakangama mingi na nzambe na ekolo natangisaka bana na malula nasali bango publicité te baparents ebele entre guillemets bayebi ke nasungaka bango partie spirituelle so baza na mwa baproblème makambo ebele kuna babengaka nga affectueusement mama pasteur donc bato nyonso babengaka nga bongo mais naza pasteur te nanu batianga maboko te nazalaka uniquement mama pasteur mpona bamama ya malula nde mama moko ya malula ayebisaki nga fondation moko ebimi ya mama moko mama Angèle nga naza na limité mama Angèle aza koto oyo donc tokokutana te na vie po eza pratiquement impossible nde mama wana asalaki nga pont alobi nakolinga na présente pa mama Angèle osimba kaka partie spirituelle ya fondation nde nayaki kokutana na mama Angèle personnellement te par téléphone ayebisaki nga alobi kambaka prière na kati ya fondation donc nazalaka mingi kokamba prière te pe nazalaka aide pa mama Deborah tosala yango biso mibale na makambo etali spirituel ya fondation et puis makambo etali ba problème otukutana nango na fondation
Mais ce que je dois révéler na fondation Oyo, en tout cas na Lubango, waouh. Natika comme na fondation à Boété. Bana na kota na fondation ya femme sage. Biso toza pena na kati ya toza structure moko to botami na kati ya fondation Boko. Na komi na kamwa kapo mama wana azaka aza jeune fille, aza mama te ndo to lobaka koko non. Ami komi si lokola mama ya batu nyonso. Soki passe eza na kati ou bien problème moko eza na couple ya mutu moko, mama wana azwa idée ya kocha et message to problème ya couple wana anonymat. Et puis tout le monde doit débattre. To kozwa solution soki to il faut to débattre journée wana il faut to zoela muninga wana solution. Ayaka na solution verbalement te. Donc vraiment c'est une maman entre guillemets ayaka na solution nyonso s'il vous plaît. To sunga na partie spirituelle, morale, mutuna mutatsali ba point na ye et puis ye moko na suka nango financièrement. Donc je n'ai jamais vu une fondation comme ça. Ma maman nyonso baso s'est retrouvée ndenge maman Déborah lobi pour ne pas monopoliser la parole, patiemment ko eza patient mususu. Natika ko mona ote na fondation wana et puis c'est que je vais encore ko s'atteler wana les respects. Toza wana toza presque mbula moko te. Toza na ba mikolo, toza na bana mike mais en tout cas na natika la ko mona fondation oyo ba respectaka batu te na mona ngo wana respect. En tout cas on se respecte. Et puis batu bazalaka na respect wana mutuel, ba lingani bolingo moko natika la ko mona te. Yango wana ekoti sanga penza makolo mibale na fondation. Yango nazo benga mama nyonso aza libanda. Biso tozwaka ba formation. Maman Angèle asala structure moko abengisaka ba professeur baya kotangisa biso. Nazo bwakela bino liso mwa songi kala mingi te. Tokozwa ba fond poto tekaka. Donc soko vandi na ndaku tosala mwa eloko. Soko vandi na ndaku en tout cas na ko décourager yo. Ya ko rejoindre biso makambo a bien ezali soko za na ba problème a foyer awa to résoudre ngo Nzambe apambola bino. Amen. Tozongela sikoyo CG et puis tozongela bino. Naza sur yo ki maman. Oyo ka bango déjà Très bien. Toyo ki bango sur le lokole. Yayo elekani. Et salut et fini salut ko ka mutuna mutu apesi quand même. Les canisinaï avant de zongelaï. Il s'agit de chair de poule. Vraiment. Et puis singa elengi ba maman. Ah non. Ya koyoka ke ba maman na biso ba comprena eloko bazo sala. Vraiment. Donc ba yebi yango. Donc ba loba ke soki o yebi eloko zo sala nde ko tinda yo sala ngo très bien. Donc yango wana tango nazo ka ba maman bazo loba nazo mona nazo yeba ke ba maman na biso ba yebi tina ya structure na biso femme sage na kati ya Fomoko pe na kati ya société na biso. Donc na kati ya société congolaise pe na kati ya mokili mobimba balobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. On s'est pas limité na Congo kaka na Kinshasa. Donc toko koma pe partout na yebi ke à travers maman Kakash toko mona na déjà partout. beaucoup hein. Voilà. Intégration ezandeni classe. Intégration na biso ezali il faut obenga toko pesa numéro. OK. Numéro eza wana ya mama na biso moko obengi ye ba kokotsa yo na groupe na biso. Attends, tu à Londres, à Londres partout. Biso to senga mbongo ti. OK. Ono pour s'adhérer, il faut ko futa boye, il faut ko futa boyete. Toza na posa na te biso toza na posa ko sunga. OK. Parce que femme sage ezana ba fondement nango. Ba cause donc ba raison nango na français balobaka na lingala ezali ezana donc ezana moboko donc ezana tina nango ozomona ezana belema donc biloko o ezosala ke non femme sage a existé. Voilà ndenge ba maman na biso balobi tozana renforcement des capacités, tozana équité, tozana unité, paix amour o maman de té. OK. Donc, quand on dit unité, ouais. équité na linga leza kokabola lolenge ezali. OK. Donc, toza na 5 biloko.
pour moi non parce que nde to vandi boy soki maman capable chapesi biso ba secret mibale motunyo sa komela ndamu voilà ezate que non maman Guylaine amelaki te po vice-présidente maman Magui amelaki nga moyena melezate non akomela pe mukie donc biso nyonso toza bana ya mama moko. OK, voilà na introduire question moko. Oui. Tolobeli pe makambo aza likambo na ye akoya tokolobela tokosunga esalama pe que chéri ya mama moko na biso ape aye pe na fondation kolobale mususu kolobale mususu kosala mwa le doléance et arrivera pe que bongisi pe na moi famille ce qui moi pante ezali arrivera. Parce que plusieurs mamans nde aloba ki tozali mingongo elingi mbasi ba bazo karaté ba mais ba quand on a pesali il y a des sérieux problèmes dans le foyer et c'est arrivaka pe ça la mabongo que bo pesi pe solution na kati ya fondation. Merci beaucoup maman Kapache pour la question na yo ndenge ba maman balobi na kati ya femme sage ezaka kate ko benga ba maman pour que ba ya koyekola. OK. Ezape ko lobela o ezoleka na kati na biso. Effectivement, là où il y a la femme et en plus les femmes mariées et l'autre kozanga te. Chaque fois tozaka na ba problème. Soki neti to meki ko kotisa na groupe na biso otanga ba voice ezala kuna. Toyaka kolela. Omoni biso ngande basalinga boy. To sala ndeni okoyoka bayebiso ozonga nanu kende komona mama Deborah bosambela nanu avant oyoka biso mbala moko mama Aurélie ateyo boy ezalaka omona pe na suka nango mutu ayaki lobinga yeyo bayibinga mbongo nanga du ekiti. OK. Donc tozwaka ba problème complication mama ndako libala ezalika nzambo azama yela tiaki libala na kati ba mire soki atiaki yango na kati ba mire te mais makambo eko ya kebele mais femme sage a zozwa ba makambo wana ndenge ba mama nanga balobi ke mama na biso aza jeune fille comme biso mama mais eza ye moko te mutapesa ba aider l'union fait la force biso nyonso toyaka na makanisi et moi si pe oya aza déjà na kati ya femme sage aza déjà na sagesse na ye akoluka ayeba parce que tout le conseil bazwaka yango te pour que yo salela oyoki ovandi o discerner après ozwi décision na yango en tout cas esungi biso mingi. OK. Ezo sunga biso toteyaka na kati ya femme sage ezaka ko tangisa te yaka oluka mbongo ezape ko tangisa biso toza na éducation sanitaire na kati po na kati na biso toza na ba minganga toza na ba femme commerçante toza na ba couturière ba modéliste ba journaliste toza na batu ya sorte nyonso pe ba éducatrice baza mwana nga azotanga bien te azana mwa faillite kuna na bengi mama yaka ya otangisela nga mwana. C'est bien. Ozomona ke no tozo sungana on est là pour s'aider. Bon ça fait la besoin il y a le beau comme sous talibanda pour na ko chaka moi pour la formation pour la fondation. Pourquoi pas ezala na taboya lisongi pour na moni ba photo ya bana na moni ya bopito na moni ya bafina. Ouais, nde toza boye toza déjà na programme ya biso moko ya kokita na milieu pona nini naissance désirable. OK. Voilà. Photo assistée ba maman. Quand on dit femme sage, toko tikate maman abota na désordre. Toko lukato kita esika moko toyeba maman a problème nini. O comme déjà na bana famille nombreuse quoi. Eza problème nini. Soka lobika nazara na posa na kindo kozwa tonga mais nazana makoki te to pusani. Soki pe muntu azana posa ya koya kosunga biso. Venez. Yaka toko boya te ndako oyo yambaka bapaya te ezanda ko epamba mate marche ezaki pona nini parce que tozonga sukoto tozomwa likanisi. Voilà to sala ki marche na biso na occasion ya femme sage femme ya journée de la femme à l'occasion ya le 8 mars biso ba mama ya femme sage tozwa ki tenter par rapport ya occupation na biso parce que tozaka femme sage te toza pe na misala mususu toza pe ba femme au foyer. On s'est dit to jui date moko oyo ezalaki le 21. OK. To tambolaki pona ko sala appel na ba maman
oyo azana no na isika kokende te azana ba problème na famille na ye na foyer na ye apusana aya okota toteyana parce que na kati na biso tozana unité toujours travailler toujours tambola toujours ba kozwa ba solution na ba problème na biso. Merci en tout cas sec to ça micro et pas maman et puis toujours qui est déjà la shit to l'objet va vraiment bien toujours la façon de mettre la parole pour tout qui est la personne aussi ça pour en tout cas la qualité de temps est bien pour que ce soit basé la personne qui ça tout ça vraiment la problème il y a des embouteillage et donc ça la personne qui va misser la personne elle a vraiment un peu retouché et ouais ils allaient entre parenthèses je voulais pas poser la question mais quand même réaction là yo maman on a besoin un peu docile et tout là que réponse on est aux alentours. Voilà, on n'est pas les autres, pardon. Tout le monde mentionné la femme sage, femme boye. Mais pression là, par rapport, il y a une image qui circule sur Internet, il y a maman, on a deux côtés, faute qu'ils allaient partager, mais il y a docteur, mon naka oya bango makam, na ba maternité, maman sala boya boy, c'est pour sauver la vie. Mais bateau bazali ba benga mo ba mater. O bazana na kati ya médecine ba yebi médecine te bazu yango mabe abetaki asalaki boye mais ngana soline déjà na ba corps médical ba lobi ezara pasi yango na ba tusu ba kindaka tinda kokufa po koli ba opéra en sans anesthésie maman ko ba nini moi conseil et puis na ba wo bazana na biso bon nga pona ka docteur wana na ko lo ba boye bon premièrement misala nyonso avant que ne misala fona ko sambela. Il faut vraiment qu'on s'ambile parce que bango baza ba docteur bazo yamba bakanyonso tokoki ko condamner ye tokoki ko loba pe mwana mwasi wana zaki so toyebi oyo eloko oyo akutana ki nango te peut-être ce n'est pas lui eza esprit moko yaki parce que docteur vraiment na ndenge biso ba mama to botaka nde na yo kapeze eloko bongo ba docteur baza kaka ko bondela ko sala bo etia mema yo obota bien parce que ebike ko bota ezalaka entre la vie et la mort mais na comprendre te docteur amemi yango na modèle wana na koki ko condamner pété to loba na lobi kaka na pesi nde conseil na ba médecin baka eyaka ndenge na ndenge basambelaka avant ko yambaka ba malade baka vraiment iloko na ngina bakisaka yango wana. Merci bambote opesa na banani. Bon, na pesi bambote na bato bazolanda biso. Ngai na évité na se présenter susu. Mais ngai motema ya papa tel bon papa. Na bombi papa nga mama Guylaine na pesi bana na ngambote na pesi bana misala na ngambote nga pe naza na service traiteur na ngai na kombo nango Digis. Naza musika te naza na station ma campagne en face ni ML. OK. Na sala ka ba service na livraka na ba bureau. OK. Vraiment naza na ba bureau déjà ebele na lamba ka biloko ya bien. Numéro nanga 049 53 845. OK, merci. Passez micro là. Maman est à lui dire ça. Fais sa publicité dans le numéro. Ça va. Lilo ba pona clôturer émission na biso robani pona mama na biso. Nga mama Kapash pardon na ina répondre un peu na question à maman. Nga kutu médecin ko beta wana déjà na ko ebse traumatisanga. OK. Na tikala ko tala ngote parce que nga mo na viva déjà accouchement difficile. OK. Ya ba déchirer ya ba col. Na supporter yango te na ebsa ba mama na groupe na botalaka bo expliquer nga. Ngeno na osenga ba médecin ba supporter pe biso. To sala yango na côté. Mama mota lo ba kende na kebote ezana sa caprice te. Si to vana na kebota na mona bébé nanga pas seleka pas wana muta expliquer yango azati. Pe ami balé na se ko filmer mama. Eloko wana mama Kapash na moni elekisi. Respect ya nzoto bo mwasi eza esute. C'est que eloko shokanga makasi eza ba publier bon mwana mwasi ocha commentaire ko leka ba papa. Tu vas filmer on dit moi OK filmer muninga no mwasi. Ce qui vraiment eloko wana ba maman bo landa biso to tika. Pe ba kende ba osala azana bana na ye. Mwana ana boti okola. Est-ce que question nanga tous les jours image wana elungwa.
Ce qui bébé na que maman no tonga no bota yo, ba betaka ba salaka etala ye. Mais Bible lo bana biso mona ko mona parenté. Mais le komi ba publier maman mona azakoli akota la sko wana ezali sumu tu ezani. Ce qui vraiment côté wana loko ekomi mamba l'état sunga biso pe. Balandela kampe bato ba publier ka ba biloko wana balandela. Ya suka na pesi merci mingi na maman Kapash. Na ndenga yambi biso na ba maman femme sage na maman Angèle. Merci na bana nanga na mobali nanga na maman nanga wa soutenir nanga tous les jours. Maman Jeanne Manga Bobisikoza, maman je t'aime beaucoup. Papa Bisikoza, maman Kapash to bomba bakumba papa. Papa na ninga ko mingi je t'aime. Merci beaucoup. Ma chérie, maman Kapash. En tout cas, ça colle pour un peu me tirer. Merci maman Kapash. La linga qui n'a accentué na banda koloba kelelo biso tokokisi une année d'existence. Bon, une année d'existence, c'était une année de sortie officielle que nous sommes connus officiellement femme sage. La linga qui na loba pour nako peut s'appeler loba parce que likamwane est touché toi là maman. Et touché toi biso basi tout c'est pelité na acte wana. Donc tant au PC on maman Guilaine ba ke biso nyo sonde toza tozo réfléchir déjà likamni to wi kolo. Ce qui est sûr likambo yo lokola ekomi docteur. Ce qui est sûr lokola likambo ekomi boye yo acte wana yo signaki wana ya serment d'Hippocrate na bino wana et ça là qui en pambate. Et en plus vous êtes pasteur, vous condamnez devant tout le monde boye et les habits sur moi passe. Mais le quoi to yo ki ke maman Denise a sengi ke loko oyo babandelango. Maman Denise a kota likambo oyo bien. Ke ekoma tina suka to yeba eloko ni di bango ba réserver pona yo to boyi ko condamner yo. Maman Kapash passe na biso ezanini. To sala qui marche. Thème na biso ya marche ezalaki si réellement la femme de valeur ou la femme de mérite contribue à la gouvernance de la République démocratique du Congo, cette femme a le droit du respect. Maman Kapash, yo moi si monele boye maman Kapash, au commettre bevu moko boye et zoami na kati téléphone à mutu. Ba publier yo. Likambo otango ebandaki maman Kapash tozalaki munoko ya kokangama. Biso nyoso o topesaka ba vie na biso azui aleki kindumba. Non. La femme de mérite, des femmes comme vous, des femmes qui passent à la télé, des femmes comme des mamans Angèle, des femmes comme nous avons besoin du respect. Voilà pourquoi nous avons crié le 21 mars pour que notre voix puisse entendre que le gouvernement ait joué la bisona nos décisions sur bateau, nous batombo la téléphone, ba filmer, ba publier. Ceux qui ont filmé Moutou, le roi Ezaki sentiment na yo, bon bango, bon filmer Mibali, biso tozo bota bino, pourquoi vous n'avez pas de respect pour nous? Bon filmer moi si. Et puis ozo mona commentaire moi si mususu ozo tia commentaire ya ko finga ndeko na ya moi si. Tant wa sali vidéo ala kisi partie intime na yo yebi relation azaki na moto a filma qui était. Et ça bévu. Pourquoi te faire passer rango na ba TV? Pourquoi ceux qui vont filmer moi si maman Kapash total rana yo 4 bébés par seconde. Tout le monde a remis bali ba kota ra yo yamba mwana. Basi balakisa biso se ya moi si. Nanote. Mais balakisi biso elongia moi si balakisi biso nzoto na likolo balakisi mobile ne mwana zobima. Pourquoi pas avoir quand même cette mentalité là ici na biso? C'était la raison de notre marche. Faire entendre cette doléance. Bati kananu, bazala na respect nanu ya moi si avant ya ko publier moi si ba réfléchir 2-3 fois attends moi si en wazanani. La femme de valeur, la femme de mérite, ces femmes-là que vous voyez à la télévision ont droit au respect ici, à toute l'étendue de la RDC. Voilà, c'était vraiment ça. Mes salutations beaucoup plus na femme sage nyonso. Maman Angèle Akachi esika azali tolinga kai mingi mwasi ya bwanya. Na pesi mbote esika zwambi, na pesi mobali na mbote, na pesi mobali na ngai mbote esika zwambi bana na ngai. La linga qui pena lancé appel nazana restaurant terrasse Ambodi au clair doré lobby nazana clôture ya moi ya ba maman
Voilà. Numéro nangai na opesa ngoka maman Kapash na cadre publicité. Le quoi déjà te coûter na maman Kapash, je pense que to banda ko lexa yango. Voilà. Maboke za to sala maboke, to sala bangolo moseka, to sala bampose na kati ya mbisi, na kati ya mboto. Vraiment. Na compte ya femme sage. Vraiment. Merci beaucoup. Merci en tout cas, c'est ça les cours. Maman qui complète. Et quoi, ça va maman Nyashma la Dieu. Après qu'il a maman futurement pasteur. Bon, ngai nazobenga ba mama nyonso o balandi biso. Oya za intéressé, mama ko vanda te, ya ko rejoindre biso. Toza ba mama o bo kanisa te, o to lobi yango to pratika ka. Bo kanisa te ke o balobi kaka. C'est non, toza bongo te. Toza ba mama bo yoki ya boanya wana. Toza o yumbo moni siko. Non toza ya makanisi te, toza ya pratique. Alors toza minga olobate, to bengi bino ka bo rejoindre biso to luka moya ya kosolola. Numéro na biso boza numéro ya mama Angèle. Yenda za mieux placé au bengi au sololi na yebinde ni bokuta na bomona na. Alors nazo pesa bambote na ngana ba mama nyonso balandi biso, y compris na maman Angèle, yemtaza fondatrice ya eloko oyoyo. Donc nandenge pa ya bengi biso, a bengi biso boya kuta na mama Kapashi. Donc to trouva que ngoka to mona ngoka bongo. Donc na satanete ke ko le kaninge l'équipe boye. Donc des fois, tout le monde a caillou, tout le monde a cassé, journaliste à loisir. Mais j'ai vite compris que, oui, j'ai vite compris que mon tout est ça, vraiment félicitations maman. En tout cas, félicitations méritées. Merci. Merci en tout cas. Bon, passe, on a touché les modèles. Bon. Nana Pessina, maman Kapash, merci beaucoup. Batu baloba ke azarali pasa na lelo tokutani na bandi na ndaku bana nga baoza suna confusion te ba oyeba ke l'air maman ce n'est pas maman Kapash. Nazo pesa non merci na émission oyo nga pe na lingaki na lever moi voix sur la nudité de la femme. Surtout ça yango ezo pesa pasi. Au début à moi de la femme déjà tozwa ki exhibaki nudité à moi si moko azalaki artiste et comédien en tout cas ça qui passe basi kande ba kondana ki ndekone basi na lobaka so batie papa mutakala batie maman mutakala batala mingi maman pour te dire que ya maman izaka sacré donc ya maman il faut ko bomba biso nyonso ata tozo finga ata tozo loba to utarawana malheureusement moi de la femme en silité maman mususu du susu ba exposer tango azopesa bon moi. En tout cas, ça passe, ça li passe. Biso nyonso, 600 maman na RDC, 99 baleka na biloko wana. Soko zwi humiliation ya kobeta te, verbal aussi ozwa. Donc surtout ba primi, tozwa rango kaka. Mais sauf que maman akokaka ko lever voix te, ko yebisa batu ke, ba humilia kinga bisika na kenda ko bota. Kaka soki to boti omoni oza délivrer na obota mwana esili ndeo. Okobeta kutu lisolo te. Esengo ezalaka nde omoni mwana yo mais okomi po bota lisusu na maternité wana okomi kobanga o change lobi ba traitanga bien te donc eloko moko na ko beta sonnette d'alarme eza mingi na ministre genre et famille pe na ministre ya ba droits humains na mama Denise Yemoko. En tout cas soki boko juger batu basali mabe na mwasi na kolinga mwasi yemoko a juger na kolinga te mibali ba juger mobali asali biso mabe pona moni ba papa bazala na mwa largesse au moins ba kokene nango na mwa mulai motema bakiti mais soki mwasi muta jijaka na bandi ba papa na bakozwa sentence asuka po ba bandela bakozwa pena ya mbala suka ya kanda mama donc ekosala malisu te puis na yebi na bamboka mususu ezala na ba prison basi bakondana mibali ezali na bamboka mususu po mama suka kitisa okitisa ngo pena na valeur. Donc bapesa mwasi droit wana abanda ko juger ba papa bazo publier ba papa bazo lakisa nudité ya mwasi eza penza kitoko te sali pasi mwana na okola akuti nudité ya mama na ye na internet na ebite so ba kolongola kango donc etikali ya vie na linga penza na s'appuyer sur ça maman Judith Tsumi na pas za mwasi donc na tête ya gouvernement na biso eza mwasi mais bazo humilier pe mwasi na mois de la femme, ça passe. En passant,
na pesi bato nyonso mbote surtout mingi maman Kapache. Merci pour la disposition à Tanaye. Merci pour na ba femme sage nyonso ko bananaye moko. Maman Angèle. En tout cas na pesi merci, na pesi maman wa kotsanga na groupe oyo na ko kozala ingrate te, maman Rebecca. Na yaki kara juste pour na prière moko ya journée moko basalaka, mais nazalaki vraiment émis ya kotikala na bango. Nande na tikala lelo. En passant naza pe couturière, naza modéliste de formation, na sala izam. Ma Kapache pe na ebite so atonga bilamba wapi po ba robo esali mukili mobimba. Aebisa ngana ya kotongela ye na pesi bino merci. Merci. En tout cas, merci. On va finir avec vous. Vice, CG, serre, parfait. Yamokoni. Na habité. Maman Angèle. A continuer les sous na makambo ya politique to ezali broche ya suka ya makambo sous boza ya politique boza ba apolitique et puis mot gentil na ba onyo so balandi biso pe à part na yo soki politique ezali na mama na biso yende fomoko politique ezana fomoko voilà likanisi ya mama bana bayaka ko compléter na likanisi ya mama parce que biso tozali structure na kati ya fondation Fomoko. Soki mama ko kende politique ko kanisi mwana kotikala. Mwana kotikala te. To kodembela kaka wana. Na kati ya Fomoko to kei biso nyonso na kati ya mulongo wana. Eza bongo na makambo wana parce que soki mama ya biso aza wana tant tozo poussa biso pe to okende. Donc baloba mukumbi pusu atika la kesika mote avant que oyeba a commis déjà musika tango azo poussa wana. Donc c'est comme ça na structure na biso femme sage. Nous là on vient parler beaucoup c'est la femme sage et non Fomoko. On a dit Fomoko parce que on est les enfants de Fomoko. Voilà. Donc makambo oyo Fomoko fo esala eza yemoko mama. Na yebi ke okozala na ye. Voilà. C'est quoi le programme, les amis? Vous avez la descente? Oui, vous avez la descente. Nous, le programme na biso. Parce que ma maman, to bengi. Bakoluka baye bandenge ni. Voilà. Tokuta na mingi na awa na Fomosia. Na Fomosia. OK, na ma campagne. Na ma campagne tokuta na awa na ma campagne na Fomosia, soki boye bokokuta na mama biro na biso eza wana. Tout y est. Soko kuti okomona makambo nyonso eza. Toza bien assise. Tozangi esikate. Tokuta naka chaque fin du mois, chaque dernier mois, il y a troisième trimestre na biso. OK. Voilà. Donc après 3 mois, ndi tokuta naka. Après 3 mois, ndi tokuta naka. Donc trimestre mobimba. Tangu bokoya bokoyeba nini tosalaka na ba trimestre wana parce que totikela ba maman temps. Toza ba maman, toza ba femme foyer, mutu na mutaza musane, on peut pas être là eza musicité hein, il y a musicité pour que toyaka chaque fin du mois et tout. C'est pourquoi on laisse le temps toyebi ndenge nini mutu na mutatamboli tant toye to sali évaluation. To sali évaluation ndenge to tamboli pendant ces 3 mois et toyebi esika to vandaka to kutani to sololi. En tout cas eza malamu mingi soki tozo kutana. Ya wana balobi so bokutani te boyeba makambo ndenge ni. Voilà. Ya wana to kutana. La salutation les amis. Voilà, pour en finir. Bon, Arsène, il faut qu'on se mette debout et tout pour tous attendre toutes les mains. Aussi, si la biso, tu vas dire mingi, hein. Comment on appelle mon cousin avant Kapache. Qui bombingala voilà. Voilà. Tu peux si merci na maman Kapache. Merci beaucoup. Je suis vraiment émue d'être à côté de vous. Merci. Bon, naïbi yote, hein. J'avoue, naïbi si ba maman qui naïbi maman Kapache. Azananyo, naïbi si parce que je suis apolitique. Je suis biloko pas trop téléphone. Je suis encore médical. Tant ba maman bazo le banga bi bazo niata bazo betanga film. Voilà. Alors
na pesi yo merci ndenge o disponibiliser temps na yo embouteillage et tout mais komi quand même na esika oyo biso tosangani et na opesa pe ba mama na biso nyonso na ba papa o pe batala ka mama Kapash. Je sais bien que c'est pas les femmes seulement qui vous regardent ba papa pe batala ka yo ba auditeur ba tout nyonso batala ka biso na pesi bino merci pe na sengi ba papa o bazana ba problème botinda ba mama baya botinda ba mama baya ebele baya na yebi bien que ba papa tozana ba problème biso pe ba mama tozana ba problème ezana ndako ezangi problème te bo pusana po ba mama oyo bazwa kata ya ko filmer ya ko commenter na ba vidéo oyo eza ya malamu te ba ovandi soko zo occupation okusala ngo lisusu te okomona ngo lokola eza passe temps okomona ngo lokwa passe temps tango zotala ngo bolobi soko yepe prière à maman Déborah ekoti okomona que l'humilité d'une autre personne c'est une malédiction. Je ne sais pas comment est-ce que le femme tu continues à regarder tindelanga na tala tu ne sais pas que tu es maudit donc exact péché moko involontaire donc ba mama o bazolandanga tika kotala ba vidéo wana eza nango ekofute loko te ezokotisa osusu na carnet moko ya lisumu oyo yebite mais soki oza awa okoyeba okofilme yango te okotindela pe moninga te parce que ba vidéo yango ezotambolaka bongo ngana tindeli mama Kapash voilà omoni yango na kati ya groupe moi en tout cas nzambe mutazomo quand je vois des vidéos qui est na corps médical mais sensible ba maman ils sont là témoin na ba vidéo ya boy botinda rangote na tala rangote et c'est pelisaka malamu te yango wana to pe merci na maman Angèle nzamba bakise mayele moi si oyo mayele belé bon moyi mulai fomoko epousa biso tokoma tina gouvernement tokotika te tokokoma tokokrier pe tokobeta sete tokobeta sete ba mama babundaka pe na ba papa na balabala boya otika ya malamu te bana bakoyoka na nzela ba mama Kapash lisolo apasi mama zosenga papa mbongo na balabala bazo discuter bazo yebise zwa mbongo mafuta zwa mbongo non boya en tout cas na linga mobali na nga mingi aza mosantu na tubake tonga te po abelaka te abelaka te bana na nga nalingi bino mingi akobela te yaya maladi eza partage na biso te ndenge yo ozala makasi okontinue mpe ka bongo ozala makasi bato nyonso bamama na biso mpe baoyo baye te émission bamama oyo nyonso barate bamama nyonso oyo balingi komona na réunion te barate mbala nsima tokoya lisusu en tout cas merci à madame Angèle Omokoko en tout cas merci la fondation Fomeko na mani que beaucoup wana essayer le côté parce qu'on a l'intelligence à la tête oui j'ai écrivé pour to kosala ngo récapitulation tozala na ba réunion voilà na kotangisa ba mama voilà synthèse voilà en tout cas merci na ba mama nyonso tokutani prochainement na émission mosusu ekoya lisusu ya sika pour na makambo ya sika parce que tozala ebele à couper ça mais tant de kandibiso et puis ce qui nzambe ce qui yesu yemo kolo mokili ayelobité donc na isusu pour la meilleure émission et puis la meilleure descente que l'Éternel Dieu vous bénisse ma émission a aidé à partager benga ndeko benga muto ezalio akoma yemoko solitude abo to longola ka solitude to sekaka muninga te onga bali ya balate oni te awa biso nyonso to pesa na ka ba conseil puis to pesa na ka espoir donc moi sur azali na fin fond o azoyeba te na kosala ndenge nini na kokende ndenge nini Fomeko efongoli ba porte et puis efongoli maboko yaka ko hésiter te boyebi ke place na cha ma ko ezala apenza il y a du c'est qu'il y a du sérieux wow. Kapash TV Kapash TV